Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba oka sentiment na profiter na pe sambote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Zunga otete la ke mafumbe bambote na vraiment ebele makasi na JP Suisse mon vieux bambote na yo toujours émission vous avez droit de savoir bozala ka na droit ya koyeba. Lelo oyo tangu ozokoma na niveau ya kobala foyeba na obala mobali oyo asa ndenge nini to ndenge yo monaka ke oza prétentieuse ndenge omonaka ke ndenge nga naza boye nga ndenge nalingilaka nazalela na bajar wana kobala mobali te po kaka oza na bolingwa mobali wana mais na ba moyen ndenge yo mwasi olingaka o vivre mobali wana za na banito bana capacité wana te to bakobala mobali pona sentiment te kobala mobali pona mawa te. J'espère metiti mazo balancer les biso photo oyo bino bomoni ya mwasi na mobali o bakangami likolo ya mbetu bande kobalandi balali pongi te nini te ndeko na biso ya mwasi wana aza mwasi ya libala. Mais mobali na vraiment moyen de vivre bon. Azalé na oka ya mwa mukie. Tant ba moyen de vivre ezaka ke ya kolia fufu. Ya mwa ya kosombele elamba moko boye mais ya cherté. Mais mobali tout le monde là bazaki na ona ki fiançailles moi si balanga fo sala bofo zongisa boye. Ayaki abali boale onde commencer à kokuta na ndako pena ya ko matamo bo bavanda banda tongo ti butu balielo mo to ka pena souffrance mais maman na biso wana eko ko manatamo ba conseil ka ya ba camarade ma be ninge zalaka botambola kana baninga muninga wana peut-être aza mobali na mo wende Darling ana papa mokonzi Darling ape ma bien vivre bien son problème est quoi ya bengi papa mokonzi a aussi c'est les problèmes wana en tout cas ndeko na biso moi si abande vraiment quoi envier camarade na wana ero comme na tambo boye ndeko na biso wana camarade na bisabi non yo ko vivre ka boye te oza moi si kitoko j'espère bon moni malgré tout vraiment elongezo mona bien te bon moni ndeko moi si ndenga za vraiment pela moi si mbinga moi si kitoko. Camarade na bioko vivre boyete lelo pe comment que obali mais oza na mobali mususu libanda en tout cas ndeko mwasi abazaki na mwa ko banga ndingeza kaka ba conseil ba ninga po ba ninga musu ba yako baby sa ba musu pe ba yako bongisa ndeko mwasi andimi conseil ya camarade na ndebo moni ndeko na biso ya mwasi yaki kolinga mobali e ko manata mo boye mobali awamona ba biloko mo ko pe na ndeko mwasi ko pe na biloko ka mbala tu mongo sombe ozwi wapi etango camarade nanga na pesa ki etango boye en tout cas mobali vraiment azaiki na ba arrière pensée ya mabete et pas moi sinae ando ki pengo tellement eba ke moi sinae lingaka ye boye wana mais nega ezalaka 9 jours ezara muyibi jour moko wana ezara ya nzambe ndeko mwasi akei ezaki kaka olie il faut la refuta tu futa pas quoi elle est ndeko mwasi akomaki na pas quoi elle est la ndeko mobali organe kolo ya ba mobali wana basala ke soki déjà si babali o bapeseli o mbongo oza na droit ko coucher na mobali mususu te botala liwa o ndeko na biso mwasi ya kufi na mobali mwana mobali ya batu bakangami likolo ya mbetu bandeko balandi tala kindumba o biso lelo génération na biso to komi nango tango monike ngane na zaboye na kobala nanga sikoyo te ngane na zabo na lingaka mobali asalela nga boya azongisa nga boya kobala mobali pona sentiment te kobala pete to pe kozwa mwasi te po kaka bamona ke non nga pe naza na mwasi nga pe naza na mobali bande kobalani tala okoza loye obali na famille ya bato yebi te na ekolo wana coutume na bango eza nini même si toza bato belebini bazo ki ma culture na biso nous sommes de Bantou to
toki maka souvent qui tire na biso te nde baluba baza na Chibau nde baza na Bachibinji nde za pe na ba ekolo mususu baza na bango nango nde zaka ba ekolo mususu teka baluba nde bazaka soko bani mobala muluba seke ko bimana mobali mususu te ko liamboka mobali mususu te non ataka ka bazata na ekolo ata baza ba Kongo bazaka na mwa bikila na bango ezala pe mwasi ya libala mwasi o aza mwasi ya mutu oza mwasi ya mutu mobali o azala mobali na ya kalaza na droit okabela mbongo te pe mwasi tongo deja komi ke mwasi babali yo na mbongo ba camarade o ezaki camarade moko boye na balité azana nu célibataire oza na droit ko sa ki camarade na été pas comme ça ni na opesa yo lelo tozomona ba femme mariée ozomona ke moi ça libala mais en coopérer na fille mo peut-être abimaka tele makana butu yango kande na bande ko lo bande ko balandi moi si ya libala o avec moi ça libala oza vraiment na alliance na yo mobile no pas que musala bike non na tiki moi sinanga na ndaku azo s'occuper na bana nanga mais tel comportement ya moi na moi si wana totambo na ba fille o baza marié te baza na ba célibataire ba fille o ezaki na chaque po kwa sokoli abimi ake na boîte de nuit mo boye ake na bar moko boye comment moi ça libala yo faut ça qui camarade na muninga na moi ça libala pour ceux qui besoin na moi problème moi kokoso na mobali na yo azana conseil o ya ko aider yo pour yo ko camarade qui camarade peut-être nga darling nazana ngana bon nazana engagement mais non na balité conseil ni na peso na lobaka aya soka zoni yo ko la yo o tika na yo mais muninga o azala na ndako libala to peut-être abalaka liboso na yebiso ni no yaya muninga ni na za boy pona fa na mbali na lelo boy na kobaki na salaki boye vraiment ozomona ba conseil européen ça non que okoma ke mwasi ya libala o sala ki camarade na muntu moko boy tala ndeko na biso ya mwasi po peut-être yo mbali no apesa ko mbongo matembele mais muninga mwasi wana azana yena nu aza femme libre mais ozomona ke azana ndaku ne maza bien yo ke ça ki camarade na mutu mo abongo tala ndeko na biso ya mwasi ayoko bomana mobali ya batu oui mbala batu to condamner mobali ya batu te peut-être mibale bele to mona ka makana basa mabala ana ezate ke bango nyonso te inde baye ponga de na so na garçon moko akoleli problème alingi mwasi ya batu ya libala mobali ya mwasi wana ke ko funda ye azosamba na ye na parquet na Kinshasa garçon abi darling na tikala ko yeba teke mwana mwasi aza mwasi liba po biso basi to zami yibi na ndenga mukiete mwasi ko za la mwasi libala mais mususa alakisi mobali wana zo vivre na et pas ba camarade abi ande pa na biso mwasi aza na ndenge nyonso ya kokosela kokosa pe mobali ndimi ko mibali baza faible bande ko balandi ndeko mobala bi darling na tikala koyeba te o ata indisi boyela ke mwana mwasi aza mwasi libala nande mobali nazo bimiselanga ke tala bana tozala na bango mwana mobala bi darling na tikala ko indisi moko te zola ke mwana mwasi aza marié abomelanga même ke abota ye bisanga ka ke azana mwana na ye moko mena yo yeba ke aza mama ya bana 5 to ba indisi moko te zola ke aza mwasi libala ezaka te ke to kondana mibala bato o garçon azobima na mwasi mo baza marié mwasi ayebi ndenga komi bomba akokosa ata pendant 100 ans yo yebaka te yango lelo oyo ozomona omona papa mobala aza pembe so tali na couple mobala aza pembe mwasi azobota ye mususu bana mwindu lokola ekipaka te kaka azozwa couleur ya koko na biso azozwa bengaso na daki mobali mwasi oboti mwana olobi nanga ke nete mwana alandi koko na biso est-ce que koko wana na yo boza na rapport ni po mwana aza ya mutu wana foza ata manzaka na ye boy otali pe na boy azui papa na ye na mama boko boy yo mona ba couple bele omona mama aza na bana 10 aza na bilongi 10 différents otali batata mosa bana otali boy po nini po basalelo bazotambola mabe makasi ndundo mbali no tikela ko po anyo o seper nango te lelo ekomi basa mabala bakomi na mutema likolo moi ça ya libala ko sala concurrence na moi si peut-être femme libre te ndenga na zabo ne darling azalela ninga zaka yo envie o se comparer nanga non ngana zala ngana non na balite tozana biso na balite na botite to baso na zimbo na ko sala o nyonso na lingi yo jamais ko se comparer nanga. En tout cas, bandeko oyo otangami oza mwasi ya libala ozana na ba camarade ba balite yonga na sepelaka na plasma lelo akomi engagé plasma bandota bazaki 4 personnes 4 filles bango nyonso 3 ba camarade ne babala
tango aye alobi abi ngaka ande babali na bandako ba camarade na ko banda ko kende te ba nakuta souvent na ba fête bomona ba yebo mena ko kende te pona ni na bi to sa lisusu ndenge moko te to ba to sa même statité et ça normal. Il faut raisonner. Tant que mutu mususu kuta za libanda amonike ponga oui ne marika balato toza na eba mibo et si ya bali non ça ceux qui camarade na été et tikali ke to comme na ki camarade makasi ceux qui ngape na bali ne to ba no pesa ba conseil ya basi ya mabala moi ça libala fota mwana muninga ni moi ça libala bo lelo basa mabala ba komi na ba muziki moi ça libala komi na ba ekiri vraiment ozomona azakuta tata na temps ya kosokolela mobile ne chemise te bakola chemise kuta ezotela bien te otali mobile okele musala otali ketch ya mobile eza salité semela ketch eza salité poni mama zaka na temps ko nikela papa chemise te tant ko nika ketch eza te tant ko repasser eza te tant nyonso ya pasango na ba camarade moi ça libala zola mukana tongo bande ko balandi asimi nzela telemi na akena pa camarade kingana akokenda asuduki 13h ngana mona tontine moko bandeko azolamba biloko ezobela te pona nini mso mobala ke na musala ya ka 16h atambola 14h aye akolamba mbang otali esika zo sokola dra o ya lalela na mbeto ya vraiment msuso otala na couple msuso mobala misokolela ka bilamba ye moko otala mobali msuso alata ka senglete. Na mona déjà une fois na taxi to côté papa moko toki pena bien alliance na munene so moni pena boy o envier obi oui bango pena masala libala kafu po yeba na muto vraiment alliance a munene mais papa wana toki la ti chemise a pembe zo la kisa mama na poso nzoto ala ti chemise senglete na kati o ka batumsu balobi te mobali nanga ye moko alingaka senglete non ezate ke mibali balinga ba senglete parce que basi bazoko kozwa soin ya mibali na bango te ozomona ke mobali aki abimi libanda lingi fi moko boy fi wana zozwa soin na ye bien comment yo mwasi pena babali na mbongo mobali na bana tongo alati senglete oh mobali ne bolala na ndaku moko vraiment nyoso wana ezotambola kaka ke ozotala ke soko zana ba camarade moko boye ya mabe basa mambala bosa ba ki camarade na baninga na bino basa mambala ko sali ki camarade na darling te po darling na bali te po nga peso na bali ba camarade na zana bango lelo na kotika la kutu kozala na bango lisusu te e ko koma kaka ke ya boni na ba téléphone loba ke ba fête occasion ba fête ne to kutani pe fête nyoso te nenga na obando kende. Oh, c'est que oh basali eloko mombe non photo sanga na retrouvaille boy non OK nango lisusu te retrouvaille na mo bazo sala ngo pona ba o baza ba célibataire vraiment kwa envie akate muto aza mwasa libala muto akomi déjà mama kwa envie eloko te tala ndeko la biso mwasa ke kokufa liwa ya soni pona nini kwa envie o ezo boma mboka lelo oyo mwasa libala zo lingaza la mode. Mama, yo pe déjà mutu si ba pona yo. Moda ni no kozalela nango. Zalaka te na lobite ke moi ça libala fois zalaka ke non sala ta liputa zala deux autres quand ça suki te non. Zalaka rende propre. Moda biso to le besoin lingaka ke et là on se biminga pe fona zala nango. Vraiment. Ma camarade mabe conseil nyoso za Rolanda te. Ata conseil yo mama na aboti yo. A cause la lobino 5 makam. Emso 3 nyosone sepelisi nango yote. Souvent faut osara makambo ezo tinda yo na kati ya mutema na kosa makambo na sentiment po o mona ke ngape na zala ki ngape na monisa mokili. Ozo bala po na sentiment e okomo komi na ndaku bwalo komo oluka nini obima libanda po zo mbongo ya kosomba chenette na zo mbongo ya kosomba kabelo na zo boye kwa envier ta lelo pasi ndeko na biso akomi. Vraiment liwa ya soni ya pasi pe mawa abomisi innocent ya batu jeune garçon wana nandimite que jeune garçon na yeba kike aza mwasi ya libala bon peut-être pe na ba oyo basala kango bino ba jeune garçon ko linga mwasi ya libala te mwasi aza mwasi ya libala ezaka teke ba misu baloba ko abala na yete basana bango ndako monga ata pesela ye mulangi moko ya bière aza déjà mwasi ya mutu ko linga yete po yo petangu yo kokoma ke na niveau bala ocha mwasi na ndako nyoso to sala efuta maana se ko mona mwasi na ndako bakomi ko linga ye
romona pe etiki pe wongo okutani surtout pe so okutani na mwasa mabe alobandi kofuta mwasi na wa komi ko bima na wa zongisa na o yango zo mona vie o faut qu'on bimango vraiment malembe o le ka analyse na ngana sala bino yango wana na lisolo na biso o vraiment to comme na biso déjà presque na fait émission na biso un grand merci à mon boss mon patron papa Sibu Mutombo merci papa pour la confiance pourquoi pas na mon vieux Georges Zungo tete la ke mafumbe bambote na vraiment ebele honorable papi zila na France wana vraiment tokutani na Monsieur Zoya, merci beaucoup na metiti monzana na sima caméra. Tomonani, bye. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo Tek Tek mama. Yasiba Mutombo.